oyebi pasteur wa Belgique Jean Bosco Kankou na mwasi na ye Bulamandungu Bulancris Sandra Mbouy. Mais papa, nabie, tant ba païen so païen za ndumba ba benga ndumba. Mais so komi pasteur za ndumba ba ndumba ya finga rabata finga ba pasteur ndumba bon. Au moins le problème est la vérité. To finga rabata to zolo bela no vérité. Il faut to dénoncer ba oyo to yoki na oyo to moni to zo na on a plateau. Donc pasteur Jean Bosco ya Belgique Kankou. Na mwasi ne Bulamandungu en crise on dumba handicapé kwa en crise Sandra Mbouy na yeli bango lelo. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Moni complexe balingi ka basi aba akoko ko so PCR en crise mo wa bien en Belgique abali na ye bango balingi basi aba yango moni ndoki plus ndoki tegala ya konga wena donc bandoki konga wena ko do bandoki na bandoki nde bazali wana yango ndoki abala kaka ndoki oyebi biloko zo bimisa mikolo yo do mikolo mo biseki yaka wana zani ki yaka l'homme pris d'envoi le mal de loin. Tout va passer à Paris. Dans un dossier là-bas, on a tiki binoté. Mikolo bozo mais la main à pied, mais la main à pied. Donc on va passer à Paris, ti lelo maramno aussi. Nazana bango, nazana ba dossier na bango, nazoye yango mikolo zoya. Do to fêter na ba fête, na tiki bon ba fête à l'aise sinon ba oya on fêter ba fête na palpitation. Bon fêter na ba fête, nazoye la bino après ba fête. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Ndoki plus ndoki tegalana yango batu balobako ya finga ngala finga bate tolobaka vérité tango ba tolobaka mutu azando est-ce que ba fingi o so ba bi mutu andoki ba paye to benga bango bandoki so ke komi pasteur o bengi ndoki o fingi ba paye to benga bandumba so ke komi pasteur azandumba o afinga ya ba fi eza vérité e ko sinde konanga te apôtre David Lokia alors habi prophète balinga ande vérité te yolo ba no vérité d'abord ko vérité ba so ko vérité te garçon oyo citoyen Jean Bosco Kankou nali pasa naye baya na Belgique ko détruire église ensemble batu oyo oyebi ke ba boma batu na église batala te banga lekisaka batu est-ce que passer pas comme mon mais non pasteur banga lekisaka batu na église pasteur kene na Belgique oyo ka sangolo ba lekisa batu batala te un serviteur de Dieu bango baza ba serviteur de Dieu ba serviteur à Satan est-ce que serviteur de Dieu ko boma mutu l'homme pris d'envoi le mal de loin. Ça pour la nounousté, on a une mission séparation, on a un sacrifice, faut mutu mo leka. Donc soit Kankou ngaka leka, soit Mbouy ngaka leka. Donc cela veut dire tant Sandra Mbouy supportant monte asali na kimi, mais na zo so papigen, boroyo ka mikolezo ya entre bango de mo fali akende. Nandeni. Mais na papa na bango ba signer. Non mais simbité faut pas kabona. Ba akimi na retard. Non bien, c'est quoi ata pasteur ana mwasi so esimbité faut pas vendre kaka. Non, mais na bien pasteur ndengazali so azana mwasi, so ke simbité. Est-ce que pasteur a kosa la divorce, pasteur? Un vrai pasteur a yesu na tibiso bon ngala kosa la divorce. Et là on est même ngana divorce. Si ça marche pas. Mais comment marcher? Bible to balana pour les pires et les meilleurs. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Et moi nzambe ça ka pasteur te moi nzambe bako ça la divorce. Divorce c'est interdit. Donc biso to signer ba contrat CDI à durée indéterminée tina lola. Puis yango no moni ya na biso yeso apesa condition soki pasteur oboya na moi sino be moi nzambe oboya na moi sino il faut moko kufa po bal. Mais tala bato lelo o mona ko na lobi asali divorce lobi akebal. Combien de fois pasteur okebal? Combien de fois ba obengo semeki? Combien de fois bien passer? Combien de fois passer ba obengo semeki? Atape soni la radio. Ba yo ka personne te. O mona lelo nani tatu akboya na mwasi lelo ba kebal. Mais siko bino bozo sala ba divorce et puis le peu boke pambola mabala. Ba no bo pambola mabala ba conseil nini bo pesa ba. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Ba yebi na bango metali bango te po bango balanda liloba nza bango balanda liloba Satan. Na biso baza ba wende dite ba wa Satan. Pour un ouais de dîner tinga na fandia na ko sa divorce. Bible dit pour les pires les meilleurs. Yo quand si la bande on a besoin de discréter na basi na besoin. Mais compréhension c'est la raté. Parce que là on est même na divorce. Vraiment. Parce que na za nzambe, nzambe so protéger libala wana. Bible dit celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Et puis que bonheur eza kati moi si na. Parce que na okende ko moi si msupo na ni na ke bal. Vraiment. Et puis combien de fois obenga bango ba semeki. Donc cela veut dire Kankou oyo citoyen Jean Bosco Kankou na citoyen Sandra Mbouy baboyani parce que impudicité les cas qui mingi
kindokeleka kimingi et sikoyo ekomi na ba pacte na bango fo moko leka fo moko kita parce que ba tout type bandimi mingi Satan le bituro fo moko na bino akeni ya L'homme prudent voit le mal de loin. Parce que impudicité on doit outa wapi. Na bien Sandra na kanku babande impudicité bandaka le kansi babande ngolelo. Ah baba na ondi. Mais nabi nani Jean Bosco na église na sasa basi. Tango na zaka célibataire obade. Webi combien de basi à cause ça? Mais ça non. Basi nyonso oh Jean Bosco à cause bino boya na tolo la vie bobenga papige bosala na émission. À cause ça basi belé, c'est un escroc spirituel. Est-ce que bango bako kabona pour impudicité parce que impudicité pour na bango za nguba ya bilei ya mukona mukona. L'homme prudent voit le mal de loin. Il y a pena batu kabal Angola. Il y a na kabal Congo te mais kabal Angola. Wana vraiment na nzambe pa. Hein? Mutwana. Ah ça église secrétaire ne mobo. Secrétaire wana moi si ne bakenda ne partout. Nazui ba dossier ne mikolo ba tinde dinga dossier ne nazo yene semaine des autres. Il y a na kabal Angola. Yo ba passer à poto otiki bango. C'est quoi ozongi sous passer. Mais kasi Jean Bosco mtazongi singa. Te ya France na permis ba moi muke. Na landi na ya Belgique na landi mi balé ando. Nazo yele vendredi nazo yela Silas. Oyo mususu na Ezekiel. Afana na moi muke. L'homme prudent voit le mal de loin. Cela veut dire diable comment bimza bango pour ça. Aningolo ba pena bolo talbi moko benga gege diable bi kende ko ba pena au nom de gege. Batu ba yoko metaka église ba peuple. Yo na biso église ba oye so kufela bazarate. Bazaka ba sorcier ba démon ba peuple ba bazaka na église wana. Boma Yesu. L'homme prudent voit le mal de loin. Batu na bazaba fils de perdition ba ko bongo la mutemate. Mutazwa ngombolo na âge à 2 ans akobongo na mutema ne akomi pasteur bango baza bat moko oyo Bible lobi na biso Jérémie j'étais choisi établi prophète depuis le sein de ta maman bango bazali o Satan alba Jean Bosco Kanku j'étais choisi établi mosali ya Satan depuis le bon maman la Bible. L'homme prudent voit le mal de loin. Tonton Jaco c'est un bandit spirituel, un escroc spirituel. Il y a ça moi na Nzambe te moi na Satan. Il y a ça moi na Satan na Esther wana. Mais Esther wana za Jézabel. Nabi est-ce que tata lokola Jaco na maman lokola Esther na vie na mona babala na te. Na za na dossier Jaco na kutula musinga. Moi si o baboyana moi si ne basala divorce. Ba pesinga dossier na ya Jaco. Jaco na yoki la game mapo na aza na monde na yoki la game mapo déjà moi kokwa azoki ne na retraite mais na za na dossier na ye maman abana no bakabwana na ngana na lobaka ngo libala Jaco na Esther wana ke na musikate. L'homme prudent voit le mal de loin. Comment bino bana Nzambe na TikTok beaucoup mo ko pesa na ba biz beaucoup mo sala bolingo na TikTok matalana. Mais est-ce que moi na Nzambe mais Jaco c'est un bandit spirituel un gourou Jaco un escroc il assemble en église assemble la place à Nanio ya Nanio au commune Nanio Marcelo est-ce que mutassemble la pena pas Marcelo za mon Nzambe baza ba peuple boma yestika Barabas boma yestika Marcelo baza ba peuple mais il y a ça pas assemble na limité pas gege ba peuple boma yestika gege. L'homme prudent voit le mal de loin. Après ça t'as la tu as déclaré avec que non apparemment non quoi kokakate. Mais kasi ya mwana tenenga nabina na lubano nana omoni Esther wana. Azara na type mona na Congo Brazzaville. Azara mwana pe ya millier net ya basasu. Type wana na roya na dossier na ye Esther na Jaco na obeta. Webige mwasi ya type wana akufa na souci Esther na Congo Brazzaville. L'homme prudent voit le mal de loin. Papa procureur na Congo Brazzaville, félicitations, bravo. Film wana biso zobeta bato spirituellement, yo ke beta bango physiquement. Donc il faut bato bongo bazo na lobi même ba o bazo teka ba jia pétrole na ba Congo. Surtout zaki na procureur bon ndesi bakanga bango. Si bakanga bango bato bazo teka ba mai neti o soki prophète Moïse Kasongo. Mais soki to zaki na procureur bon na Congo nesa ya on a une bino tozo ya kala mingi te. Baninga tango kokie papi ke metalo bela vie papi gene metalo bela vie. Moi je suis au départ. Nazaraka moninga na yote ngai se beni ko popo lipo kuluti ya baleki
nazalaka moninga na yo te mpo na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie. Est-ce que yo naza moninga na yo to toza baninga na bango? Tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga. Papi gene tolobela vie. En gros Jenny, papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene. C'est impérateur de Jaffa Koufé de Finchman. Papi gene tolobela vie. Est-ce que naza moninga na yo nazalaka moninga na yo te? Est-ce que naza moninga nazalaka moninga na yo te? Papi gene tolobela vie. Azalaka moninga na yo te, je suis pas ton ami. Papi gene tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gene tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gene tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te. 4 mois, prêtre, Washington, grand pays. Papi gene tolobela vie. Papi gene tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te, papi gene. Moi je suis pas ton ami, hein. Nazalaka moninga no te bi. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. papi gene yo ebite azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso. Na Napoli, nazalaka moninga na yo te, papi gene. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te. Papi gene tolobela vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Tolobela vie, papi gene, papi gene. Nazalaka moninga na yo te, nazalaka moninga na yo te. Sami Mokele confirme. Tolobela vie, papi gene. Nazalaka moninga na yo te. Mobali ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzi, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzi vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très très abordable. Notons que Uniché Banzi met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur 15 Strat 92A 9300 à l'Ost. Et 15 Strat 52 9300 à l'Ost.
Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Yuniche Banze, la fleur du jour. Yuniche Banze, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Mama Yuniche Banze. Awa nyonso. Soto akompete. Bino moko bomoni chez Mama Yuniche Banze. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele. Bon, ça a décidé. Bon, c'est là. Chers amis, bienvenue chez vous. Awe Zalaka et pas Inabino, Tolobe la vie officielle. Merci de votre fidélité, merci de la confiance, merci de votre partage. Vous continuez encore à partager, vous continuez à liker. Tout ça, numéro de téléphone, nous avons pour Bengabiso. Bengabiso partout, vous allez biso yamba téléphone. Biso mobile to yamba téléphone. Vous s'abonner encore. Vous y a belé parce que vous êtes la bino, vous êtes la chaîne la bino. Tolobe la vie officielle. Voilà, merci à la grande équipe à Tolobe la vie. Washington, grand pays d'Amérique. Washi. Emile Bamba de Zurich. Picho Pacho a Sotali Konko en Norvège. Merci Nayo. Merci aussi na Platini Chipamba. En Angleterre, wana Platini Chipamba. Merci na UP Diego Kawazalagawana. Jérimbo Mana Canada. Et puis au monde à Soussou, Didier, mon bof. Voilà. Nous avons encore Ézéchias Mboukou, l'homme de la repentance totale. Alléluia. Nazo Yambaye, on a besoin déjà. Merci de la réalisation, il y a Michel Aigle. Aigle, toujours. Voilà. Toi, Yambana, Ézéchias Mboukou, l'homme de la repentance. Tobé Takati. Bonjour, Ézéchias. Degonanga, gen, papi gen, ngwash plus, ngwash est égal en pangi. Toujours en forme. Toujours en photo. Tika bangote. Toujours. Tozana bango mayele. Lelo na yeli bandi spirituel morobo oyo kanko. Oyebi pasteur wa Belgique. Jean Bosco Kanko. Na mwasi na ye Bulamandungu. Bulan Chris. Sandra Mbouy. Mais papa, nabie, tant to ba païen so païen za ndumba ba benga ge ndumba. Mais so komi pasteur za ndumba ba ndumba ya finga ka bata finga ba pasteur ndumba bon au moins problème est la vérité. To finga ba te to zolo bela no vérité. Il faut to dénoncer ba oyo to yoki na oyo to moni to zo na on plateau. Donc pasteur Jean Bosco ya Belgique Kanko. Na moi sine Bulamandungu en Christ on ndumba handicapé kwa en Christ Sandra Mbou na yeli bango lelo na yeli papa papi na yeli bango lelo onani Bulamandungu ko on ndumba handicapé kwa en Christ Sandra mutwana omoni gege alimete ana asasa moi si ona mabe ba mai kalamba ba fazeli ba sasa mabe mais mbuyi kanku omoni complexe balingi kaka basi aba akokoka kozwa pe ser en Christ mo wa bien en Belgique abali na ye bango balingi basi aba yango moni ndoki plus ndoki tegala ya konga wena donc bandoki konga wena ko do bandoki na bandoki nde bazali wana yango ndoki abala kaka ndoki oyebi biloko zo bimisa mikolo yo do mikolo mo bimisa ki yaka wana zani ki yaka OK wana ki yaka ouais alors l'émission Toto Sala mikolo yo émission Toto Sala récemment aussi quand même feedback. Oui, na zu feedback ndé ka kezalaka. Ba benge balobini. Donc ba tika ko sa makambo wana. Le balobi papa batouan ba bandi spirituel ko yokela bango mawate. Na kutade na kuna na grand frère mo lobi na kene na restaurant mo ko somba taba. Na kutani na ye. Ayepsinga bi papa ko banga te batouan ba nyoko le biso.
donc papa yaka pena ya kotika ba omoni biso tozali police en crise toza ba soldat en crise cela veut dire police en crise bato bazo sala mabe tozoyela bango awa police en crise tozoye la bango ba banga la bango surtout ba passer à Paris naza ba dossier la bango na tiki binote mikolo bozo melama ya pi bo melama ya pi donc ba passer à Paris ti lelo makamno aussi naza na bango naza ba dossier na bango nazoye yango mikolo zoya donc to fêter na ba fête na tiki bon ba fête à l'aise sinon ba oya fêter ba fête na palpitation bo fêter na ba fête nazoye la bino après ba fête ba Balthazar spirituel en crise ba bandit spirituel en crise nazoye la bino tango yela bango boye sikoyo ezarande nini yo mo misantande ntango zolo ba makamba batu boye mais yaya sepelaka ya nanga yeso zo sepela bi albi nanga mwana nanga Ezekias kende ileki nanga koyokela batu wana mawate omoni fimbo na ebisa bango yeso abeta ba na tam fimbo ngo yango ezana émission zo continuer fimbo wana ezo continuer donc fof bazwa fimbo wana yango moni fimbo wana batu nyonso bazozwa fimbo wana na temple babungisa ba pigeon de na loba na ba mbongo na ba yeso buka mesa na bango babungisa na ba meme mais ba fimbo bango bazozwa ba groupe na bango ba bandit spirituel babungisi ba âme na bango babungisi lola ba kelifel. Voilà, alors lelo o elibisonini lelo na yende na lobi na ye pasteur o Kanku Jean Bosco Kanku Jean Bosco Kanku abaza ba mapasa ba mi bale na mususu na mbui li pasa ne mususu ba mapasa batwana ba yeli beso kabali ya Kolwezi bango bat ba mema kabala Kolwezi na ni kabali Congo ya Kolwezi na Belgique bayana ngokala mais siko nzamba bani ko beta bango de fimbu mikolo papi gen avant to banda na se présenter comme on a prophète Ézéchias Mbuku l'homme de la repentance totale na dirigeara église la gloire de Jésus-Christ Kilt ezalaka chaque dimanche de 14h à 17h au numéro 37 avenue de la division Leclerc 95 200 Sarcelles. Facebook nanga ezali prophète Ézéchias Mbuku bolanda na Facebook bolandanga TikTok nanga ezali prophète Ézéchias Mbuku chaque mercredi et samedi de 22h à 0h na salaga émission la TikTok numéro nanga téléphone 06 69 37 02 31 association la biso la pierre rejetée numéro à Iban ma compte ezana papi gagne tolo bela via otiango bo soutenir vraiment bana tolo bela vie toza 125 000 abonnés na moni ko abonné babaksami chaque abonné tango zo la émission zoaka Ibam l'association est-ce que batia bazotia ya moko bazotia bana ba otia nzamba pambola ba nzamba pambola bon papi gagne même ya tolo bela vie il faut batia bana tolo bela vie toza 130 na moni ko to baksami to komba 136 000 vies 136 000 abonnés chaque abonné tango zo la ndaka émission zoaka Ibam wana kanga ngo photo au côté on a compte na yo 1 euro quand on a besoin 1 euro pour na soukisa na pesi mettre Aziko Fox Fumwetu ya bomangombe na likofa abomangomba talate na pesi mbote pa ya mettre Churambo malembatable 130 kg champion du Congo champion d'Angola champion d'Afrique champion d'Europe champion du monde champion full na pesi mbote na mettre Paul Nguma 125 kg yesora betora likofi wa tremble makolo comme tremble yo buka ukoyi na pesi mbote na mettre Taxangiama edingwa kusana ba coup de tête yeso zu coup de tête moko faut ba kine ba kinotala yo ba kota makamno na pesi mbote na ndeko na biso Serge Vitaline na Lyon ya yo yango mwana tolo bela vie atongo na pesi mbote na ndeko na biso 5 kitoko ozomona na te na ebite pourquoi makam peut-être ezebeli toza na posa no 5 kitoko aigle na pesi mbote pa ya ancien Urbain Mukawa na Charleville-Mézières ya yo yango na pesi mbote pa mama na biso Imana Mireille Imana moi si ya papa na biso Arsène Botango la solution ya Arsène Botango bon anniversaire na ebi que samedi na zo tante bozali na bagen na gare de Lyon na zo tan oyate mais ya Arsène Botango tozo mona na kala mingi te mama Mireille Imana ya yo yango na pesi sumbote pardon pona osuksa place ya ndeko na biso Malik Lovalova Mike pardon ba Malik Mike Lovalova ye mwana mubali oyo ya mutema malamu nana mwana mutema malamu lokote Lovalova ya yo yango Mike voilà ya yango toujours mwana Paris alors siko robike no soki mbuyi yango asali betono lisolango za nino juste garçon oyo bobenga ke sous pasteur te akoma citoyen bangona ba denles bango nyonso bakoma ba citoyen akoma citoyen donc ye azali commerçant na le Seigneur
Donc un commerçant dans les Seigneurs. Net Mikolo azarane sous pasteur. A comment citoyen Jean Bosco Kankou. Pour a comment cheval Belgique, Lubumbashi, a comment ba carré miné naé, carré miné. Donc c'est un commerçant. Azar sous pasteur. Garçon au bazal ma passa. Un ba escroc. On va peine ba escroc spirituel, ba yé ko braquer pena église vol main armée avec la Bible à la main. Ba ol, mi balé, ba ma passe. Et puis dans se former ba ma passe oh déjà na bu mona tuna ba nyonso Lubumbashi ba kanga ba déjà bandoke. Oui, ba botama déjà bandoke. Ba ma passe mi balé. Ba ngo ba zalaka suki ba o sagani na ba ba fini o kingo etengami. Donc ba memi en tine église. Akeba la mwasi moko Sandra Mbouyi. Sandra Mbouyi pena zali bula mayo donc bula mandungu en Christ. Donc, cela veut dire, il y a des gens qui ont gégé, mai kalamba tout, bango nyonso baleka. Mais ce qu'on a compris, à quel moment parce que bango na bango. Ndoki plus ndoki tegalana. Yango batu balubako, ya finga, ngala finga bate. Tolobaka vérité. Tango ba tolobaka mutu azando. Est-ce que ba fingi o so ba bi mutu andoki. Ba paye to benga bango bandoki. So ke komi pasteur o bengi ndoki o fingi. Ba paye to benga bandumba. So ke komi pasteur azandumba o afinga. Ya fi ba fi eza vérité. Et ko sinde onangate apôtre David Lokia, alors habi prophète. Balinga ande vérité te. Yo lo ba no vérité. D'abord ko vérité. Ba so ko vérité te. Garçon oyo citoyen Jean Bosco Kankou nali pasa naye baya na Belgique ko détruire église ensemble batu oyo oyebi ke ba boma batu na église batala te bamba lekisaka batu est-ce que pasteur pas comme mon ndaka mais non pasteur bamba lekisaka batu na église pasteur kene na Belgique oyo ka sangolo ba lekisa batu batala te un serviteur de Dieu bango baza ba serviteur de Dieu ba serviteur à Satan est-ce que serviteur de Dieu ko boma mutu biso déjà Yesu sa ko fait la biso ne kuluzo ba lekisa batu batala te. Donc ce sont des gourous spirituels. Si vous avez la chantre moro Mbouyi, Sandra Mbouyi, Sandra wana, cela veut dire aza Beyoncé en Christ. Donc au monde va Beyoncé de tout le monde a Beyoncé en Christ. Et puis Sandra naza païenne. Abon le nem c'est une païenne. Donc cela veut dire c'est baye na kindoki na quatre églises, baye na Kabal Congo, Kabal Kolwezi na quatre églises. Donc ba ma passe na papa un des grands vantés. Yo so mona pasteur ndekone mususu akena Kinshasa. Pasteur wana ayiba voiture à mutu. Pasteur ayibi voiture akena voiture na Kinshasa. Oyebi ke voiture ba gena récupérer na kin. Donc cela veut dire ayibi voiture na poto. Voiture na poto, ascroquer mutu voiture na poto ayibi akena. Papa, nayibi te ya moni batu nyonso na Jean Bosco Kankou, na Sandra Mbouyi. Na e batu nyonso église ba ke de lifelo. Yango likambango na mona ba ke lifelo. Na mona le na toile donc ça dire mikolo yango na yango. Mais sikoyo batu balingana deux personnes ba lingana. Siko so ba kabwani mabe za tam sous ça pas marché côté mo simbi te ba kabwani ba. Omoni batu baza ko loba ke o parce que bimana nunu te ezali kama nunu te. Nunu se bimika après parce que ezali kamba kisi. Donc bango mi balé comme moko fa kufa. Oui, il faut pas sacrifier moko. Cela veut dire ba niata bandimi. Siko e komi na bonne année o ndeto okene fo moko aleka. Siko dossier pesi moko aleka. Allez, na ipsa bino ni so pasteur asimbiki sori moi c'est aligné ngo akufana. So moni moi ça sengi divorcer ka kini moto. Cela veut dire et comment est-ce qu'il faut ba lekisam tala omoni Sandra Mbouyo leki na ye nani o garso ayembaka mulayi wana soki nani Mbouyo mulayi na bosani kombo na ba batu moko famille ya bondoki bakanku famille ya bondoki cela veut dire papa na yeso batu wana ba ko détruire l'église ya omoni nzambe mikolo bani ko beta bango film il faut batu wana bazwa fimbo nzambe. Donc séparation na bango ezaki ndoro bia za pona séparation ça pona nunusté wana ezaba bimission séparation na bango ezali sacrifice faut mutu moko aleka. Donc soit kankwani ngaka leka soit Mbouyi mtani ngaka leka. Donc cela veut dire tant Sandra Mbouyi a supporté ngote asali na kimi mais na zo so papi gen bokoyoka mikolo zoya entre bango de mo fali akende. Nandeni. Mais na papa na bango ba signer. Non mais simbité faut ba kabwana. Ba akimi na retard. Non bien siko ata pasteur ana mwasi so simbité faut ba vanda kaka. Non mais na bien pasteur ndenge zali soka azana mwasi soke simbité est-ce que pasteur a kosa la divorce pasteur un vrai pasteur a Yesu net biso bon ngana kosa la divorce et là on est même ngana divorce. Si ça marche pas. Mais comment marcher
Bible tobalana pour le pire et le meilleur. Et moi nan nzambe ça capacité moi nan nzambe bako ça la divorce. Divorce c'est interdit. Donc biso to signer ba contrat CDI à durée indéterminée tina lola. Puis ya ngona moni ya na biso yeso apesa condition soki pasteur oboya na mwasi be moi nan nzambe oboya na mwasi no il faut moko kufa po bal. Mais tala bato lelo o mona ko na lobi sali divorce lobi akebal. Combien de fois pasteur okebal? Combien de fois ba obengo semeki? Combien de fois bien passer? Combien de fois passer ba obengo semeki? Atape soni la. Ba yo ka pe soni te. O mona lelo nani tatu akboye na mwasi lelo ba kebal. Mais siko bino bozo sala ba divorce et puis lobi boke pambola mabala. Ba no bo pambola mabala ba conseil nini bo pesa ba. Après lobi siko ton mboko roya ayeko dénoncer bango komi to memayebo to ki. To memayebo, to reporter plainte to salabo. Tala bilo kwa ngoya ngo tolo batolo ba. Mais est-ce que bango ba yebi que Lilobanza me pekisi bango et pekisi pasteur à cause de divorce. Est-ce que bango mais ba yebi na bango metali bango te po bango balanda Lilobanza bango balanda Liloba Satan. Na biso baza ba wende dite ba wa Satan. Pour un wende dite tinga na fandia na cause de divorce. Bible dit pour le pire le meilleur. Yo quand si la banda na biso to discréter na basi na biso. Mais compréhension ça la raté. Parce que elo ni ne memanga na divorce. Vraiment. Parce que na za nzambe nzambe so protéger libala wana. Bible dit celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Et puis que bonheur est ça à moi si parce que na aucun luka moi si msoupo na ni na ke bal. Vraiment. Et puis combien de fois obenga bango ba semeki. Donc cela veut dire Kankou oyo citoyen Jean Bosco Kankou na citoyen Sandra Mbui baboyani parce que impudicité les cas qui mingi kindoke les cas qui mingi et sikoyo e komi na ba pacte na bango fo moko leka. Fo moko kita. Parce que bah tout type bandimiming Satan le bituro fo moko na bino akeni yango bakabwani parce que impudicité on doit uta wapi na bien Sandra na Kankou babande impudicité bandaka le kansi babande ngolelo baba na ondi mais na bi nani Jean Bosco na église na sasa basi tango na zaka célibataire au bande obi combien de basi akosa mais ça normal basi nyonso o Jean Bosco akosa bino boya na tolbe la vie bobenga papige bosala na émission akosa basi belé c'est un escroc spirituel. Est-ce que bango bako kabona pona impudicité parce que impudicité pona bango eza nguba ya bilei ya mukona mukolo. Oui. Donc Jean Bosco un impudique. Balthazar akosati. Balthazar akosa. Siko pona yo faute ya faute nani? Faute ya bango mibalete. Faute ya bango mibale bakaboni pona nunus tande bakaboni pona code na bango cela veut dire siko fo na kabal Congo ezo senga moko fo ken kabal kolozi ezo senga moko fo ken. Oui. Parce que Nabi, est-ce que pendant Jean Bosco a passé, citoyen Jean Bosco, Kankou, a commandé un cheval qui chassa Katanga, parce que a commandé un carré minier naï. Mais ma cambogne soit nous on appelle l'église que ils ont foulou ça makaka plein, mais tu bazoya na bango plein. Malgré bazomo na pasteur na bango a sali divorce, ma cambo nzamba boya, mais lobby au monde batu ba sous plein. Sikoyo, à qui la faute? Papi Gen, au moni église wana. Bana nzambe bazaka ba oyo yeso kufa bazaka bana nzamba église wana za ba peuple ba o babuma baloba boma yesu tika Barabas boma yesu tika Jean Bosco Kankou ba église wana bana nzambe bazaka bana nzambe babima na ba église wana papa mikolo zo na zo la pasteur mo Tony Silas na Belgique un gourou ya la pena batu kabal Angola ya na kabal Congo te mais kabal Angola wana vraiment na nzambe pas Moutouna assassin église secrétaire ne mobo secrétaire wana moi si ne bakenda ne partout nazui ba dossier ne mikolo ba tinde dinga dossier ne nazo yene semaine des autres ya na kabal Angola yo ba passer à poto otiki bango siko ozongi sous passer na kasi Jean Bosco mtazongi singa te ya France na permis ba moi muke na landi ya Belgique na landi mi balé nazo yele vendredi nazo yela Silas oyo mususu na Ezekiel afanda na moi muke mais yé makambo sala est-ce que c'est normal na l'état pena ba ko na bilo ndengo wana pene le et ça normal c'est ça biblique cela veut dire diable ko mo bimza bango poisa alingolo ba pena bolo talbe moko benga gege diable bi kende ko ba pena au nom de gege ba yo ko metaka église ba ple yo na biso église ba oyo so kufela bazarate bazaka ba sorcier ba démon ba peuple ba bazaka na église wana boma Yesu tika Barabas boma Yesu tika Jean Bosco Kankou Yesu a uti na Sandra Mbui ye wa Kishasa na lobi wana ye a uti wapi garçon
garçon monga ba garçon qui chasaka kana asimba code na ye asimba kabal Congo na ye na église yango no bono église on les église té eza ba pharmacie spirituelle eza ba hôpital spirituel eza ba prison spirituelle o ba kanga ba ndimiana nota et puis no ba o yeso kufula ba bimaka omoni Jean Bosco Kanku Sandra Mbui na ba ndimiano ba sa na église ba ke lifel ba okota lifel pour mutu azo conduire église soka simba kisi soka zandoki akeli imaginez mutu déjà na âge à 1 mois azaka ndoki siko mutu bongo yiko diriger église siko bino noko za église noko na ba miangu na ba ngombolo mais tam se passe bongola mutema abongola mutema te ba tona ba za ba fils de perdition ba ko bongola mutema te mutu azwa ngombolo na âge à 2 ans ako bongola mutema ne akomi pasteur bango baza batu moko oyo bible lobi na biso Jérémie j'étais choisi établi prophète depuis le sein de ta maman bango bazali o Satan alba Jean Bosco Kanku j'étais choisi établi mosali ya Satan depuis le maman la Bible parce que nzambe te mais sikoyo net message ngo lancer le tout ba sikoyo net l'église parce que l'église on pas tout lancer un message yango basé au kakarate yo ko lancer bon message ni par rapport à situation parce que Léona toile so tali bien yango kaka ba c'est nzambe na to mo ko to bima mikolo yo ya frère na somo la gaillard bo na bo sen kombo na yé pa kanga ki pe net mais mikolo changer parce que yo ko bisa bandimini par rapport à makambo nyo so salma et puis tant Ezekiel te musu ouais betaka mbom mususu wa beta mbobate ko be soki Jaco tonton Jaco na pesi mote bele tonton Jaco ouais aboyena mwasi ne surnan tonton Jaco c'est un bandit spirituel un escroc spirituel il sera mwana nzambe te mwana Satan il sera mwana Satan na Esther wana mais Esther wana za Jézabel nabi est-ce que tata lokola Jaco na maman lokola Esther na vile maona babala na te nazana dossier Jaco na kutula musinga mwasi yo baboyana mwasi ne basala divorce bapesinga dossier na ya Jaco Jaco na yokilage mapo na aza na monde na yokilage mapo déjà moi kokwa azokene na retraite mais nazana dossier na ye mama abana no bakabwana na ngana na lobaka ngo dibala Jaco na Esther wana ke na musika te comment bino bana nzambe na TikTok beaucoup ko pesa na ba biz beaucoup mo sala bolingo na TikTok matalana mais est-ce que moi na nzambe mais Jaco c'est un bandit spirituel un gourou Jaco un escroc il assemble la église assemble la place à Nanio ya Nanio au commune Nanio Marcelo est-ce que mutassemble la pena pas Marcelo za mon nzambe baza ba peuple boma yestika Barabas boma yestika Marcelo basa ba peuple mais il y a ça pas sambela na limité pas gégé ba peuple na ba peuple boma yesu tika gégé mais hier azane pasteur te sikoyo aza pasteur te maza envoyé à diable donc cela veut dire aya ko soutenir ba pasteur ba simba ba kisi c'est un gourou donc na Jézabel et Esther il pose un dossier naï na dossier maman bana ne baboya na kan na dossier naï Jaco na so dossier de good bandaka na tiango na tiroir mais les kambango siko ka bana nzambe bakokota makamba bo ndenge nini mona nzambe te baza bana nzambe bana Satan Esther wana c'est un Jézabel ondumba sandikape kwa en Christ ondumba sandikape kwa yendenge zaliona apesa tala te mais oui après ça t'a la yo t'a déclaré avec que non apparemment non ko kakate mais kasi ya mwana tenenga nabina na lubano nana omoni Esther wana azaka na type mona na Congo Brazzaville azaka mwana pe ya millionnaire ya basasu type wana na roya na dossier na ye Esther na Jaco na obeta webike mwasi ya type wana akufa na souci Esther na Congo Brazzaville oui dans ça bomisa de mutu abomisa mutu na Congo Brazzaville ko Esther wana avant kima comme na Jaco moi c'est garçon pas à pasteur na Congo Brazzaville azaka na siège ya bande kwa sasu ya papa ocho Esther wana bomisa moi si wana na pesi bande ko na ombote na Belgique sika baza bande wana babenga nga pesa nga dossier Jaco na Esther wana Esther abomisa moi si wana moi si libala kufa likolo Esther abimanga na pasteur wana avant comme na Jaco ce sont des Jézabel moi na nzamba ko sa makambo yena Jaco basala na TikTok te donc voilà même ba Kanku wana ba Jean Bosco Kanku non ba Sandra basa ba na nzambe te c'est des gourous obi ke ba serviteur de Dieu ya Congo le procureur na Congo Brazzaville le procureur Topesi Mbote Belé procureur Moussa Lozo Sala ezokoma procureur na Congo Brazzaville
Comment la pasteur procureur n'a pas su un botte na lela vie ana mabe musala zo sala zo comme na lela procureur le procureur en crise yo bomaye pour anine yo bomi moi sina yo en tout cas procureur continue kaka boye mais ce comment on appelle pasteur à outi Kinshasa et puis a le bien à pasteur à prophète ça bien bon hein a outi na Kinshasa a ke ko lukala a ke la coopération na Brazzaville a ke ko tinda moi si ya mutu aboma abeta bana ne banzete bana na bakufa comment on appelle biloko boye puis Moussel Nzambe prophète papa baza basali na Nzambe te bato wana toloba no baza ba commerçant spirituel ba Jean Bosco Kanko Sandra Mbui azali biancé spirituel donc cela veut dire baye ko scroquer église baye ko braquer église vol main armée avec la musique chrétienne. Maï Kalambaï, Sandra Mbouy, baye ko braquer église Nzambe vol main armée avec la musique chrétienne à main. On lance un message nini pas il y a procureur na Brazzaville concernant ba binzambi oebseni. Papa procureur na Congo Brazzaville félicitations bravo. Fimbo wana biso zobeta bato spirituellement yo ke beta bango physiquement donc il faut bato bongo bazo na lobi même ba o bazo teka ba jia pétrole na ba Congo surtout zaki na procureur bonde si bakanga bango bato bazo teka ba mai neti o soki prophète Moïse Kasongo mais soki to zaki na procureur bona Congo ne saka ya on a infibino tozo ya kalamingite to ko makine oui Kalamite armée révolutionnaire to komaki na pesi président Corneille Nangaa Esika Zambote mutunanga colonel Willy Ngoma mutunanga major Dieudonné Kabenge na pesi Mbote li passe langa mo Guillaume Mbugu Mbote Esika bozali kuna Goma tozo komaki sa Kalamite yango tolobi batwana nazo lancer appel place ya Kankenza place ya ba Mutombo ba Mukuna Mutombo batuta kota makamba politite ye asimba mamazarana bimsa bampese makota ni makamba politite nazo lancer Kankenza Mukuna denile so batuta déjà comme une malade ye kuto Nzambe so s'occuper ne tant tozo koma kin batwana faut bakima déjà l'église na bango tout tozo kangango bango komora bango prison bakima ka déjà baka Kankenza pour mon cause un escroc un aventurier spirituel on va que to zo ouvrir to legi ouvrir ne toza déjà tourné à 50 km à Kalemi bonzamba sala tozo fêter na Katanga na Lubumbashi bonzamba sala rale lota bonso le baki ouvrir tam sur bambo comme suspect ni ya le baki ouvrir le baki ouvrir est-ce que bébé ouvrir oui le baki ouvrir mais na tindele ko élément le baki ouvrir do yango moni ba Kankenza bo mi kimila déjà ba mukuna bo kimaka déjà libela pour tozo ya calamité donc to tiki biloka bo fêter le 25 bo fêter bonne année mais toujours comme à Calamité. Quand les 25 tu fais on a Katanga. Lancez un message pas à procureur parce que toujours un bateau. Oui ça procureur ni pour la église à binzamiza. Na bateau ba utaki ba faux pasteur bazo utaki Kinshasa bazo kende ko escroquer ba tutina bazo. Procureur batuana tia bango na filé na yo tous les bandits spirituels na kanga bango tia bango na filé no procureur au sali musala bien. Au sali musala bien parce que bamsou obi procureur parce que il y a molimo on comment bamsou bazo boma basi na bango spirituellement physiquement au monde notaire mais procureur oh si quoi procureur à côté un peu prévisa ba bomi moi bon ba boma spirituellement le roi Jean Bosco nanio quand à l'église bandi min église à Talate oui il y a pour l'exata à pour l'exata musata 350 bandi yo yimabe yo boma pour le procureur il y a moi la procureur ndengazaliana faut batinda na Kinshasa au betata un mois obi ke mutande nga soki Kinshasa pena obi ce que biso monaka procureur monaka son excellence ba costume avant na bureau donc pona ye ki bo konzifé lo baka ba procureur nyonso bazana kin bazolongwa na biso armée révolutionnaire ba to former ba procureur tana na Goma ba magistrat sika donc justice pena na Goma commis ya ngona tant tozo koma kin tous les bandes de procureurs na nyonso procureur à Congo bakosa makambo procureur na biso ya Congo Brazzaville baza ba corrompu la plupart ba corrompu tant tozo koma tant armée révolutionnaire koma tozana ba procureur na biso bazui ba formation na bano bazo bima sika na campus ya sika tokokota bango idéologie formation ba koma ba procureur ba juge na Congo o bona justice à Congo kalamingi tezo bon est-ce que tant mokonzi moko na Congo kosa makambo procureur au sala kiti pena ye moko alongoli ba pete na ye akiti pena zo kende tina ba lieu ya makambo kasi ba procureur bon bazo ya na armée révolutionnaire bazo yebele ba procureur bon bazo yebele bana Congo Brazzaville na lancé bino message très important pour battre la procureur oyo on est procureur oyo pour battre la ye
bosambela nzambe pona intercesseur na nasambela pona oui nasambela pona procureur mukono ke Congo Brazzaville na oluka na oluka yo imalamu na kopesa ye pena mbota bi procureur oza pena o Yesu akufela te yo imalamu Pichu Masamba la pesi mbote belé Pichu Masamba batu lokola yoso bazakata momi balé misato je crois que tungato no mona mo ba changement mo boype na mokilio yo surtout na communauté na biso Pichu Masamba donc on est vers fin de l'année message de bimara na église na fin de l'année papa omoni makamba fin de l'année on a évité on dirait et comment donc pour na batukaka il faut une fin de l'année, tout le temps, tout prêt. Tu as 21 jours, 40 jours. Non, 40 jours, est-ce que hier sur la Bible, ça a 40 jours combien de fois? Une fois, dans 3 ans ministère, une fois. Cela veut dire, jeune, quand ça a 21 jours, au la jeune à 7 jours, il y a 3 jours, et ça a au saliango pour te comme fin de l'année, au saliango pour préparer année na yo asika, nzamba sala makamamine, et ça n'a normal. Mais bah, moi, comme il est là, politiquement, si le gars, papa, na ça une église montant on a en 2001. Na commencé à l'église mon cité Bethel mo awa na Paris. Il y a papa mon père sona makufa. Papa na gégé. Oui papa na fin de l'année le 25 bazar c'est absolu tabac. Oh oui, 100 bandim, tu sais presque dans les 120 bandim. Mon diminution se fait sa tabac. Cela veut dire comme a bateka ka tabate, bazu prix à tabac c'est vraiment tabac mbezara 50 €. Il faut mon diminution ça pèse à 50 €. Tabac bena en combo bena. Tabac en combo babi boromela papa et tabac mo kana basko spirituel. Te bandimne ba esclave solo hein. Parce que nous avons pesa tabate. Obi que tu as raison. Na kena na nyongwa papa na jeko à 3 tabac. Il y a 3 bonnes années na pesa tabate. Oh. Oui. So ba lebina ngana bi papa na koti nyongo na pesa. Mais il y a ce score spirituel. Ngape na relaxer ke ngape na zape maître spirituel au kokangate. Na kena na nyongo na 3 tabac il y a 3 ans. So comme et ce qui est sur pesa tabate bi papa na pesa tabate il na pesa tabate ti akufa. Cela veut dire les qui n'ont pas kotanga communauté za osambelona amona pas silikola bataba siko ba calculer ba bitaba na poto mo somba tabete ba place somba batabeza mais ba calculer tabaya 50 €, si on a tabana ya mobimeza 50 €. Mon diminution va faire ça, imaginez 100 personnes fois 50 €, ça dit combien? Et ça dit combien? Bah 5 000 €. Hein. Donc cela veut dire na biso tala ba ne bazwana ba enveloppe mais yo senga ngo so ba opezo. Cela veut dire baton baza ba guru, ba simba ba kisi, ba démon te senga bloko wana. Comment yo pasteur ko senga ba tutaba pona bonne année. Na famille na ngana opesa tabate na pesa tabate. Ezekiel mbuku pa pesa tabate na kena nyongona il y a 3 ans, 3 tables. Ti le lo kufa na kena na zala na nyongona 3 tables. Na pesa te ya na ngai yeso bi ko pesa tabate. Donc ça dit na fin de l'année oyo boye. Net fin de l'année cité Betelo à Paris net fin de l'année peut-être so ba continuer dans système wana tam so ba opesa bataba. Lukanga bata cité Betel ba oyebsa. Siko so sali 10 ans qu'on opesa combien de tables? On opesa 10 tables. Te so sali. Ngana sala 3 ans na kena nyongola banga 3 tables. Oui na kena nyongola banga 3 tables. Donc 10 ans opesa tabate. 10 ans opesi 10 ans opesi 10 tables. Église mon col sous garçon Kokoba rapporte mon Kokoba Kero. Hier ezalaka net to continue en 2026. Chaque premier dimanche à mois ba famille nyonso. So bozali par exemple 200 na papa na maman na bana. Il faut boyer une enveloppe. Net to continue 2026 c'est à 26 € na enveloppe. Ça veut dire papi gagne yo 26 €, moi sinon 26 €. So boza na bana 26 € na bana. Donc 4 enveloppes en 26 €. Tout ça admettons église so bazali 100 personnes, 100 familles. Borotia combien? 26 € fois 5 c'est combien? 2600 salaire ni azaro blanga Ezekiel salaire bon eza salaire no po ngana salaire te salaire ngai ngana osala ngana salaire nata na sko azob ça va diminuer ni ça va diminuer par rapport prière te kasa so te que la bango prière prière premier dimanche à mois bani tuna mon diminution ata longwa pa ya gakswana bandit spirituel wana citoyen wana Kokoba Kero papa omoninga papi gelium tozoba ngana banotanga ba soko sali mabe l'église à Yesu mazna otanga komono so porter nga plein de problèmes yate porter nos plaintes yo na biso message yotango kitapa bandimi mundimpe ya mukolo boye parce que toi la te bandimi ba ko mikolo mom la mundimpe na za mande fa pembe mais moi si pena mais bazo zoba yo bana wata moni batwana bazo zoba na toute facilité wana ba église nete wa batwana. Cela veut dire ato tanga mayele noke na sima. Donc babungisi yo mayele. Ngana tambura na batwana. Babungisa batwana nga babungisa nga mayele. Oui. Na sawe basuko tanga bibliothèque na sawe botea te.
Mais tant on a bimika na groupe na mona na komo tanga Bible na komo teya bien bon monte zone ngana sa divorce na mwasi na likola ba bandi spirituel na ozala ko na temps occuper famille noté do ba mfuta ka lokela nga mosala nzambe ba mfutenga bongo bandimi siko na komé kizengi na bango bongo bandimi seke ba obi gakswana oyo na tangi kombo obi te akanga bandimi na kisi ba bana ba mbongo akanga ba na kisi oui ngana yebiam akanga ba na kisi asala ndeni akangi ba na kisi ndeka bakanga basi na kisi akele bakomona ba kangi bino kido o nyosa koloba bino foboni et puis mo kaza koloba nanga omoni ba bandimba yo kaka ko toloba abi ba bandimi bandima kaka ko toloba ato kosi ba ba ondima akanga ba na kisi mama moko asambela kuna me mama na nasi soki ko lia mbonga ko lia talela taba ba 15,000 euros mais yo sala mambo na te ngana osala ngana oyebi ngana sala ngana sala je gagne bien ma vie na zora salaire bien ngana mwasi na nga so totali salaire ya mwa biso mbali to koma na ba 6,000 euros na sala yo ebi camion na tambola en poto ko laksa mote ba costume na lataka na sala moins de 350 likola 350 na sala e ya mutoki na nga moko ndaku ndeza ya mbongo sala ku ngana bakisa na église soki zangi na bakisi très bien ngana sala mbongo fwan ku batanga batangi na mona ngo kutute. Alors, si on retire Batumato Inini na ndetoki na déjà tu en décembre ndetoki vers la fin de l'année au quoi ça batuni par rapport il y a un message il y a escroquerie ça va moni bandimi bo ba o yeso kufela bo pesa te na mona e pas monter na Bible ba comment faut bo pesa pasteur taba pour na fête na mona ngote na mona ngote ça veut dire bo pesa te bandimi o yeso kufela bo pesa te et puis bo bimana be église bo luka be église solo bo ke do sambeli nga basenga nga bataba na pesa taba est-ce que naza lelo teti lelo mosala nzambe te taba na yo pesa bango iya ke le taba na bana na famille na à l'aise ba oh bazoli yango à l'aise wala pe encore on ezaka gua guko musunyala bazoko sabino ko lia musunte bango balia misuna bandako na bango ça veut dire bandi bo fongola mistozoya na ba vérité poto to fongo bo fongola misu po bo bima na milieu wana bo luka be église solo bo ke no sambela na bite ko bo fana nzao be église solo za sambela nzamba tal donc ça dit yongo baké surtout comme na ndeza bo yaka na offrande mo boye offrande spéciale action de grâce zo bino offrande mo ya bien o sepelisa nzambe tant ya offrande to sambela po na po kota au moins 2026 et ça lukuta ba comment na Bible ba bénédiction okuta na sambela yo moko nzamba koto na 2026 biso to lega une semaine muta sambeli po na vine po na 2026 nzambe merci comme singa na 2025 na suka 2026 sala est ce que ngam na sengi ba enveloppe po na sambeli po na ba ngana sambeli po na nga ya sambeli po na wana kuna sambeli po na baza ba commerçant en crise l'église ba sala ngo o yipsi da mandimi na ba oni ba pesa te action de grâce basenga ngote yo moko volonté no monique na sala action de grâce nzamba salinga likamoko munene na sala ya action de grâce o komi action de grâce na enveloppe yo tiena na panier offrande mais basenga gate basenga ngote action de grâce papa tala ndeba ko pesa ba enveloppe ya action de grâce na fin de l'année l'église nyon soit pari ba bandi spirituel no to ko tanga ba komba l'église ngote numéro à compte wa basé ba ngonyo so basenga ba enveloppe action de grâce na fin de l'année batwana ndimi batia likasa ko oyo cité Bethel ngana kena nyongola bango taba 3 ans ndenge zanga basengi taba luka ka sala investigation luka mondimo ka cité Bethel oyo cité Bethel a gega kin awe à Paris yo félicitations pour le bon esprit non le cas bon esprit ko oui côté on ndimi 3 ans na pesa ka tabate papa ko ba yondeli taba no ancien bita papa na opesa na pesa tetilelo 3 ans na kena nyonga ya 3 taba ya 3 ans na kufa te ozopambola magana nazopambola makuna o ke liboso ministère na ngezo ke liboso bango bino boyebi incartation basala bataba na bopesa tant si yo moni opesi taba nzoko opesi mutu na famille na bino mutake kufa to sala boy makambo yo l'habité to bengi pasteur apôtre Kankenza alobaki d'ailleurs funa yamba kutu évangéliste qui s'est mis qui bila NT4 funa yamba na pesi mbote sigaza mon grand frère évangéliste qui s'est mis makambo oyo pasteur Albert Kankenza alobaki ona yo soki moto na nzamba alobi makambo ekokisa mite to benga enani c'est un escroc c'est un aventurier alobaki omoni Kankenza Miki Milaga déjà libella déjà cordonnanga s'occuper notre ba s'occuper no basa ebele alobaka liboso onction ba pesa corner nanga bango ba to comme c'est que président seni ba longolo onction ana ba livrer pas Satan
Moussou na delné c'est abeli déjà il est occupé de sous-de. Ça sonne bien, sonne bien. Sonne bien masaka confondu ça il est occupé était alobaki que corner nanga kabila bakufi. Quand Kenza alobaki que torozwa ouviraté, tozu ouviraté. To comme déjà 50 km à Kalemi. Kalemi te Katanga. Bazaba escroc, bazaba gourou spirituel. Kakenza babandi na bino nyonso jibe so ma ipe jibe. Bomi kimela déjà bien avant. Bomi kimela déjà bien avant. Bozo kenda zili ya libela parce que dernière révolution ça na mboka lango. Nzamba yoki li peuple mawa, yoki li peuple comme parce que peuple congolais ba kozongela ko lia 3 fois et puis ba député ya biso ba ozo ba 21 000 euros te. Vos migout professeur à l'université a 21 000 euros na ba docteur que est la député. Ba docteur faut pas on a poto ba docteur ba na salaire ba 12 000 euros. Faut docteur oiseau big ça bato ça ba recherche pour na ba santé ba faut pas ba salaire wana par rapport à député ça là ni pour ba que président salaire à 21 000 euros. Yango moni biso armée révolutionnaire tant tozo zong ça pandi la zéro et Congo wana ezo changer na espace à 3 ans Congo est mati. Donc poto silisa tozonga siko makambu ya Sandra soki Mbui Sandra Mbui Gondumba Sandra pe quoi message ko lancer azolanda yo na un message à lancer te bango baza ba fils de perdition baza ba fils de perdition makamu na bango mutu mo fala leka ba leka mutu mo tête mo fwe kwe ba kimi ba palangani mais na biso ozomona bango mi entre Jean Bosco Kanko na Sandra Mbui babotako na Sandra Mbui kala monte moko nzamba obete fimbo yo kanka na sango. D'ici quelques mois, mon oiseau soit film. Ba kiminde masolo, mutuana Jean Bosco a tout bandi, a tout atalati. Oui. Kala kama pena, usko mose na nzamba ke soit kisi. Babanda ngonde. Sandra Mbui, Boulamandungu en Christ. Babanda ngonde ni. Wana za chantre te ya l'éternité, chantre de Satan. Parce que ba séparation bien c'est un Christ, bien c'est un Christ. Ba séparation so bana pasteur, moi amna ke non net so bana nzambe quoi. Mais bango so azobimana pasteur azomo aneta obimana nzambe. Mais esiko ba quel pasteur? Ba pasteur wa ba gourou, pasteur nyon c'était mutulo wa pasteur lo ngo pousse la pemé nangate. Ozoya kana bilo no episode dégage. Parce que baza na Sandra, na Jean Bosco, ben impudique na ben impudique. Donc impudicité plus impudicité et puis c'est impudicao. Émission tozo banda oyo to sala après oyo okoela nani parce que no gotengi ba comment ba nazoye la Tony Silas à Belgique na ba Jaco pasteur mon Tony Silas na Olanda Tony Silas Jaco na Esther parce que dans un dossier Esther on avant ya pas Jaco bomisa moi si mon na Congo Brazzaville et yé Jaco akima pe maman abana nae nazoye là-bas tala ba maman bon 70 ans ti le lo balate 70 ans ça ba 70 ans oui on a été gazano ngebo on a salaka bango ba salaka ba bilo na bango ba salaka asa dans 70 ans non mais ça bien non bien ça bien yo ozomone bien na misu yo so baleto ko bala ozomone bien na misu yo so baleto ko bala ite jamais ngalike bala nani ona Jisabel papa nga omoni nga ndena za déjà na obala suteti Yesu masia ya okutanga na mwasi nanga amen ponga naza mukolo mwasi nanga so nga ko déjà ba 84 85 mwasi nanga oza déjà na ba 80 ans naza mukolo ne moya ya 5 ans la veli na obala suteti Yesu masia ya okutiso na obala et puis so na bala te ngana ke bala na Esther papa yuso lalo mono lali na mwasi na buto bonga mami wat le bono na ki akanon le bono na ki yakelo phrase Wondumba Sandra kape kwa oyo kaka pena zoza ye yambula kudila mbasi kusumbila makadi makala kitoko zoza ya mudila wo Sandra kamuni Jean Bosco biseu bitatu bia samba na mona koko ya mama la do ngana ko bala bato papike so bali bato no yo moko mi bomi mi lokiti omi loko obela AVC na kimukolo mbuko biko tika nga moko so zuro be mona vanda kalme na otala ti na bi papa makambo zo ngo wadi makambo na zo ngo cela veut dire Yesu apesa nga vision. Quand on donne la vision, on donne la provision. Misusu na mona, misu na yoka. Na yoka. Bible bi oto mona oto yoki to bimisango awo. Papa, ba passer ba ndoka nyonso na yebi bango na mona bango kolo atadi sanga. Na ba oba simba na yebi bango même na paria. Non, ça dit Bible non oya beba. Oya beba na yebi bango. Misu ozo tala na télévision oya beba. Oh nana baby te ba on ba initier bi oh calamité ba initier misu pe na benga ba on a pexé na be moni makamozo ngoko tatika kolo abitika sino okufa nga
nga na benga ba pasteur rebelle na Paris même na Kinshasa Batamakaya manti mais mikolo pe ba loge yango comme tout le bato bele ba kimi na ba comme kima ba loge yango parce que maman comme kasi be misuto zo sala et la musi bango ifongoli bango misuti même ba loge ba Paris ba kimi na bango. Alors, message nous avons lancé dans Nzambe na moi au Tokoti oyo ndé tozo ki aussi sa fin de l'année étant que prophète au lobby le bon pour nazo lancer message pa ba Nzamba o yeso kufela bondela yo moko pona 2026 Nzamba sala ba sengi enveloppe ko pesa enveloppe te eza escroquerie spirituelle ba sengi yo tababino na cité Bethel ko pesa tabate eza escroquerie spirituelle bondela Nzamba o sala nana mona Yesu place senga ba Pierre tabate na le 25 ba pesa tabapo ki no fêter na ba Marie na mona onte na Bible nana mona apôtre Paul te bo apôtre Pierre pas senga tabate kaka tozo mona na ba église alelo nana mona pa ba Yesu na le 25 na fin de l'année a sengi ba enveloppe action de grâce na mona action de grâce eza biblique oui. Ce qui oblige au moni likambu yo moko par conviction bio ça l'action de grâce au ça là mutaro forcer aux mbongo montagne so lingo tient enveloppe pour communion action de grâce au tient na panier offrande pasteur tant que Nathalie a moni communion action de grâce a prier pour enveloppe non c'est tout mais so pasteur a bu action de grâce chaque mutfaya na 50 €, 50 €, chaque mutfaya na taba ko pesa te c'est des escrocs de bandits spirituels ba katsanza me makasa bato na nyos bango nyos na bandimiano comme bango lifelo. Voilà, merci Nabandeko Bolandi Biso. Je crois que tu as bino encore très bientôt parce que tellement le dossier comme moi est belé. Beaucoup de fois libérer mon dossier monsieur donc à très bientôt tu as bino na ba numéro Yasika Bo qui bino moko de tout le chaque fois ba propos tenu et ça quoi engagé ga yo ils ont engagé ngana ya na Yesu Masia yo moko ngai na Yesu Masia na age na age na ngana ngo yipsa akotindanga mutazo tindanga ka geza Yesu ndalingana ngai ko ba ni on sala nga Yesu mutazo tindanga mutu so tindanga makamu nazo bezo engagé ngana Yesu Masia na ya na Yesu. Voilà, merci Nabino Bandeko Bolandi Biso. D'ici là, botika malamu restez connectés sur Tolo Bela Vie officielle. Bozazaza noga wana. Ba pesi biso moi, ba pesi biso misala moi belé ba tipso ba retard mais tozali. Et puis tozali kaka. Dans 2 semaines, on va frapper Tolo Bela Vie. Bye bye. Bye bye. bazokitisa baplan etalagio toujours tolobela vie tolobela toujours vie ti yango tu as pleuré saki ya 25 kilos tolobela vie toujours bana nyonso voilà awa toza na orphelina toyotika biloko ozomona tototikela bana biso ya orphelin toza na orphelina awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato tolobela toujours vie peti bazobimisa bango baplan ngaba azobimisa basikre ezobima damas oba soso yokita soso ya karte yokita Pigene de la vie toujours en forme.
Tout moins 2 minutes. Tout aussi mis le micro. Quand venez maman, mais maman mbote. Mbote papa na ngai na ngai na qui peut pour ça la moi action ndenge zalaka. Alors, awe le gars ndenge ni. Vous travaillez ndenge ni normalement. Awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo tozali na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni pongo te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni pongo te moto motema nde motutisama ndenge wana sikoyo bozwa bango bonsoir bana on est dans la balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana mais kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azokotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso sikoyo badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana nango mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent akoyeba teke bato oyo basalilinga bolamu omona ingratitude eza omona na epa na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na motikolobaka ezaka bato soki ke nzambe atuti bango motema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti bozala neti babénévole toloba eza bonga ndenge motikoloba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyeba osoki mama ozwa boye opesa batravailleur nde tozongi mpe na façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezaka ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na onche moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe esengo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola. Merci beaucoup merci parce que poto gagner ta mon moke toke na mpa mama mwana mama mpona moni lokola d'accord merci. Ah oui. Voilà, il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Yango tumemaki mwa don awa na filina na bino et puis tout le monde a bino tout na bino pe moi quelques questions par rapport à évolution ndenge bosalaka moi ba difficulté bokutana nango mpona en fait nga nazalaka na association et puis naza na chaîne YouTube tobengi tolobela vie baolanda biso mpe baolanda biso partout batamite ya malamu mpe bazali oyo peut-être bakoki kolinga mpe baparticiper na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozala na bana ndenge nini awa? Merci beaucoup. Zo micro maman.
Simba Oyo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment la bien fait quoi yamabino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azalite. Pona ko molimbwana ko lakisango ke na koma nisika bana oyo bazali bana basangi bapara. Na kutana na bango pona na posa pela sunga bango. Ezali azalite. Bana bazali awa bazali bana bauta boka leta. Nazoka bango na balabala te. Bauta boka leta po bazala sécurité moko malamu. Pote soko lobi te ozwa na balibanda abana musika bakuuta oyebite ekosiba problème. Nde bana bautaka maboka leta 24 commune. Ayaka na bango bamusi wa policier balakota bango na butu. Bamusi wa para balembi abana bafikutika maboka leta. Nyonso kwa bazali awa nyamo ko mama kwa na pande na sali siko na sali 31 amshara ya koboko la kabana koboko la kabana likantia ngozo ke ngopi bo nja uta ka panzambe oto senga ka nzambe kwa pesa ka o ngai na mana na zaki pa Maria kwasi ya soda na zaki kapiteni na baka na bisoki ngana mobana nganzamba kabuli biso jamais na bara mangu na sala nzambe tangu petu ko to kabwana na sengi pa nzambe nsala oyo kopesa gaso na kasala na kusenga na pa nzambe ko ya losambo nanga na mondika mkomo ko pe bana baye sengi wana zabu kapteni na rembo baye sengi au mama tuzana mchara mama tuzana shika kupanda te Ika pana. Bote natari sikona loba nzambe tubatia kabisa. Nzambe akoena loleni. Ayambaka bango. Nafandi si bango. Après na yiko na bango la boka leta tala bango ndenge baye. Tala baye bo baye. Tala kite batiki banda ko ile. Tala baye para to ba nzambe si mo nzambe batindi bango. Yamba bango. Tuko sala ka lettre moko garde provisoire. Ya musu aparana bango bakomona. Na tangu na yamba ki bana wana. Nde libera musara ho bana kawa. Okay. Bana zo ba yeshe, zo ba yote. Na zaki lokate na bizana. Suko pesi nga musara. Lukape place ba ko bana bana. Ba lokate bo na ko kate ba ko ba mtu ba likite ba benga bana bazaba ndoki. Kisha mpe alala kate. Zaki na masimu kama ndete ziko tuzo sambe na place moko. Tuzo sambe na place moko. Mabanda gobi. Na mama azara musabo kitoko. Na ndenge pe ala bibi sobi ifana sombe shika. Atupande asombe la kinga. Awa. Okay. Tamba sobi atongi na sika shaliwa. Après na bandi ko le siko na ba ambassade tout ça. Ba iko fondera. Okay. Bana babandi ko ya ngalo misa peteza na uta kila bango kona 15. Ki musale continue. Kolela ka pa nzambe te na boka bango na kati ya bisamba. Ya binzambe sala musalo to singa. Ondile ngali kambangai kamba pe mtema ya batu kamba pe ba konzi amboka ba kusoka pe bana. Ndio moi musale joke. Okay. Kona nini te ngai moko mutema ya mama na ziba ngolo kola bana nga na boti. Na zoko boko la bango kwa bana nga na boti. Mais bato bele ba kizaka na kato mawa bato bele ba kizaka bana oyo les enfants de la rue de Tolobaka. Bato bele ba kizaka bango ke baza bandoki baza siko bojera na bango so ndenge. Bon na bana yebiso ngabe na kamaka bango na président na bonde. Na senga fina na prière pe na kamaka bango na kati ya prière. Ata moro yo boti pero ba ko bete ndo. Sisi. Ndenge moko na bana. Tawo maziko ya sio kama tuna kabati ndo kutiri boso atuka o bana na balite o kukabosa musarote. Tawo baye na tia bango na kati la bonde. Kabinzani. Mukano na yo ndenge o bati tingana sana musaro yo. Bana ndege ba komia experience mabeka tena bango ezara omna de jiji. Ndenge bazaria na benga bango ndo kite na benga ka bango ni te na ka watu kwa bana nde
na kama bango ya prière o na moya zana na espèce za mabe basala nzaba ya kapela bayako kama moya prière na bimono esande za mara mte pasteur otito mkata mabongo ti mwana koma pia ukona zaya bamuso basiba tanga badima ala déjà ba ndaka na kumi na bana toa bakumi na bana oui na bali chape OK na bali chape musa uti ko bota après une semaine après c'est comme ranga on a zaka bagi monique après c'est après bagi monique félicitations merci beaucoup ya bali pe bazali bakumi na bana 6 na kati na musala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana en fait aux na bana combien awa na za 96 donc 96 hein 96 on a za na bango de bana mus na bima kaka ba difficulté nyeza oyo bokutana nango difficulté makasi parce que batu musu bana biso bazana besoin peut-être mususu ba meka kosunga alors tout sur la même difficulté bajabatu mwana zai na kati na ndao siko bani se kaka bo mayere te nini te au koma na mtutu kosa na batanga difficulté siko zali kota kotanga koko tanga kolia o mutatushe mtema naye ayepo na mwasa kimoko ya losa ya tiki bazuri kasi ekole papa moko asa kufa pe na motema ya Nzambe atushaki ya mama nazoka kopesa yote akisinda arete mama luka ata awa bana tangisa bana ona koko nazana ekole sina bena zwa bana tangisa bango kusimba te kasi yo moko lokula za musara yo so tangisi bana wana na bana Nzamba kutia maboko nde na pungulu place moko ya ekole atotangisa bango sikoyo awa lupango nanga kasi ekole lupango nanga te naruwaka place wana baprofesera po afutama enseignant po afutama nde kitena yango makasi kote wana nafuta ndako na après de mois naluka kese baenseignant po bazwa ata mamoke kote wana tuka papa episanga difficulté moko makasi koleka po bana batanga kaka nazali kote asia babimisinga mpo na nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alina na explication yo moko luka nde ya kofuta ndako basotanga sandesili luka mbongo kofuta sandesili luka banseni nde difficulté makasi oyo nazala en tout cas merci maman moi tozwa yo mingi eza te merci vraiment Nzamba pambola yo bandeko bozolanda biso batamite ya malamu je crois que bozali partout tolobela vi mosala biso yango moni toye sur place awa na Felina motema oyo mama na biso aza nango eza motema ozosenga bato nyonso fo bazala nango bakongoli so tokomi na mitema oyo moni bana nyonso omoni oyo bana na ye te bana oyo baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki ozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toke mpe topesa bana mbote Nzamba pambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso na banzi moi eza koma famille eza te awa mais famille bayaka famille na ngai balekaka awa à travers bango nde esenga mpe nga mpe naleka voilà donc na assure eza mpe exemple à suivre bato misu mpe na asi bakolanda biso oyo mpe babanda mpe koya biso toza chaîne toza suivi makasi na diaspora aza sur bato ya diaspora oyo mitema bango etutisama bakobenga biso epuis tokomema bango awa ata bozala na libanda ya mboka bokanisaka mboka na bino badifficulté eza makasi bana na bino bandilete na bino bandeka bino baza na badifficulté soki nzambe azosunga bango bosunga mpe na mboka na bino ndenge centre esalia bana oyo bakokoma mpe na bamboka bino bokoma soko bakoli malamu soko batangi malamu bakokoma mpe kuna soko batangi malamu te bakokoma kuna olengeni les soucis na ngazaka lelo mpe bakoma mpe bato bazala mpe na bandako na bango lokola ngai mpe mama na bango ngai natangama moke na bala nasala mariage lokola Nzambe akabulaki biso nga na bino Nzambe nasala miso Nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo mpe bakoma mpe
bavoyu te bakolo bakuluna te batrine te bakoma mpe bato po bakokosenga mboka na biso. Amen. Po lelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino eza mwana Kongo bakokalisa bino nakolaka na centre sa nakola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpa na nzambe eza nasunganga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bango po ekoma bato eza histoire kati na bango. Atuka napesi merci mingi na bino ezwanga na suka te jamais tokoya lisuka matokoya tabe moyinga boye tovanda so ato osola lisusu wana ta msu eza su plus lisusu tanga bandaki mosala za jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarite bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc lipamboli baluka yango voilà bénédiction baluka yango bakozala maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela lisusu merci beaucoup maman voilà merci merci beaucoup maman nzambe azala na yo voilà eleka nini Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela obuzuka Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Na yepe kotala bino ndenge batu musu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino ezakaka ya liboso. Ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo bozana bango awa. Boyete
Boyete, hein? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za rajni. 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni yo za. Oui bisouté. Momelia. Ah les grands ni ça va. Yo aux discipliné, aux poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment Jean. Comment Jean? Vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Au milieu, hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo, okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup, nzamba pambola bien bato bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? Ok, merci beaucoup Jean. Voilà, vous mettez la chambre à Bogo. Moi si moi tu as besoin pour tout ça. Moi si moi kaka. Ozo rasoni. Moi si on le bazade. Souza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment nani? Hein? Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni? Osali mboula combien? Où milieu, hein? Ah, vous êtes gentil, vous bien bien. Oui. Vous êtes très bien, hein? Oui. Mais yo soigne ça va n'ingate Lina. Vous soigne ça va n'ingate ko Lina. Au bunda père. Hein? Faut nous bunda Lina. Obundaka lina kobundaka te na baninga hein osambelaka OK websa nzambe ni pona vina websa nzambe na koma mtamunene nsho na banda posungo batu bozaka oki lina obi websa nzambe ejwa ko mtu munene asunga be batu bazanga lina nzamba pambo nzamba ko sa prière na bobete lina maboko bon merci. Voilà, en tout cas, merci Nabino Ngalake, Natiki Bino. Tomando Ota Nabino Bouye. Nasengi Nabino Bane Bitumbate. Bonsoir Nagapete. Respect, Boto Sabato Bazali Bosso Nabino. Boyokani, Toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci, Papa. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.